peuple aussi. Salut. Heureux de vous savoir nombreux, de voir vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Vérité en face. Nakata chaîne Abino, La Voix du Peuple, une émission d'une manière ou d'une autre, naba conseil par rapport à la situation où il y a parce que mingi marambozo le ka on a plateau na biso na bandeko bayaka batu mingi bazo benga biso pour expliquer biso combien ba situation est vraiment similaire na bango et puis à travers bato bazo ya awa wana ba conseil zo pesa awa batu belé bazo la solution. C'est la raison pour laquelle biso La Voix du Peuple on tient toujours il y a représenté bino émission Vérité en face avec différents cas bo batu bazo la biso. Retrouvons-nous juste après cet élément pour toi annoncer émission na biso lelo. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, Bisso, La Voix du Peuple, toujours continuer toujours à signaler la bino bande de la Bisso, et à Kinshasa, et à Libanda, que La Voix du Peuple agence aux Zawana pour nous sunga bandeko. Ou à Zana Posa, il y a au Dubaï, aux Zana Posa visa, pour contacter Bisso, sunga bino pour nous visa. Et puis, pour la bandeko, aux Zana Posa qui est de Dubaï, aux Zana famille, aux Zana des côtés connaissance, Bisso, aux Zawana, pour Italie, toujours. Nous avons une équipe de Zana, nous avons des aéroports, nous avons un hôtel, et puis nous avons un sur le salaire de tourisme, nous avons un pour nous sur le salaire. Et puis nous avons un pour nous et locaux, orientation paysanne pour que ce soit malamu. Et puis pour nos bateaux, nous avons un bandamoi business à Dubaï, tout ça s'appelle management. Avec ça, puis on s'est retrouvé. Donc voilà. Mais pour la vérité en face, je pense qu'il est très bon traité situation. Il y a Ndonabiso, M. César, Marlène, Na, Ndonabiso, moi aussi Bélange, au Batu Belé, Bengi Biso pour nous retourner Biso. Suite Nayango et Za Nengenino, vous avez promis que tu vas nous ressentir vraiment fort que situation nous sur la vérité en face, Toye la Rabino suite comme vous avez réclamé que Vincent a vraiment insisté sur la suite. Lélo. Après, tout le monde qui a moi si Marlène, Abima qui a en Kanda. Mais de tout ça, la vérité en face, tout ça a toujours effort. Il y a résoudre les situations sur les alliés. C'est-à-dire l'équipe nationale la vérité en face, tout le cas qui est, pour tout sur l'anaïe, tout le cas il peut mettre César, pour tout sur l'anaïe, mais sauf que tout jouer dans nos conclusions, mais à notre niveau, nous avons travaillé dans la situation, il y a Souka. Solution souka lelo biso à notre niveau place au commis tu reçois là-bas lelo et ceux qui to koki ko zo conclusion te to ba repé ça ba numéro na bango téléphone pour que bino bandeko zotala peut-être ba conseil na bino peut ko apporter plus mais biso awa to rebunda de façon que to luka to yeba ni to rosala à travers pasteur na bandeko biso aza na ba conseil to luka to yeba comment to aussi ça problème donc par là to bana ko kotsa monsieur César oyo to aza derrière nous mire toujours cotisailler pour tout me caper du sous parce que on se pose la question est-ce que vraiment M. César a obligé à Robala Bélange? C'est la question qu'on se pose et vous aurez la réponse tout de suite. Merci. Oui, chers amis téléspectateurs, toujours Yambasiko, Papa Nabiso, César, bonjour Papa César. Bonjour. En tout cas, on commence d'abord à vous remercier. Nous avons accepté l'invitation à Bisso, sur le Rovanayo. Mais quand un peu par rapport à la situation à Bisso, traversé qui, d'autres fois. Jusque-là, je pense que nous avons joué là, on peut conclusion. Et je pense que les lots, ceux qui nous ont maligné, par rapport aux autres, ceux qui trouvent la solution, et vous allez, il y a un moment où il y a mal. Mais sinon, bonio. Ouais, ça va. Ma santé, ça va, mais le problème, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas, donc, on mélange, donc, dans la communauté, éléments nuisibles, il y a vie, il y a une équation, on comprend depuis maman, sous terre. On comprend. Voilà. Mais
jusque-là, personnellement, jour on a tout cela qui n'a yo que par rapport à la réalité, ma camon les passé na yo, ils a ma cambo yo ko vous avez été placé concerné, mais biso après réflexion, na ba pasteur, tomirai peu au monde que quelque part aux appels concerné. Ce qui peut-être famille mususu que kenene na famille mususu ba na ba conflit moko boye o isa en dehors il y a pas problème autre le blague qui joue on a peut-être comprendre mais il faut évaper que moi il y a dans moi il y a Bélange à sa petite sœur il y a Marlène et je peux ça qui peu moins problème mais moi je m'irais les longs là le banon mingité rien a passé parole là on a pasteur Sony à megana ko solana yo parce que to megaroyer ba ceux qui vraiment par rapport à paramètres et tout ceux qui sont encouragés par rapport à la relation aux allons mais sinon avant de passer par un pasteur jusque là position aux années nous maintenir car relation par rapport à nous sur le Obama qui en a qui na ngamba famille na yeto décision sur les hommes avant que to me kosola na yo à travers pasteur Sony. Ouais bon ngai personnellement étant que homme dans mon gravité pendant la situation en athée parce que bon l'histoire na bango bah ça peut famille d'abord ça peut africain bon s'il faut un salaire moi spécialement dans bazoloba que le moi na azali bon naoki trop donc on a choisi vu dans les autres passés vu âge nanga et c'est quand même une conjointe parce que finalement on comprend ce qu'on vit dans la tête na ko si jabana moi c'est liboso na bon na zalaka pe sérieux na kenepe na se présentaka to boti mo na liboso na ça qu'il faut ko rééduquer ndenge za moi si donc éduquer une femme c'est éduquer une nation banaye ko mekame et ko arriver ka azusu ze mususu mais vu un comportement na ye esimbaiti donc esimbaiti donc même famille nanga de ba comme na niveau moko so ba na ndaku on dirait ba répondre ye mabe bon ça va les passer bana bakoli bazana bana bango kuna na soki pa na bango na yeko tomber na maboko ya Marlène maramno c'est que bien comme na niveau que dans la l'aise ndenge ala qui comme responsable à s'engager ba pour moko boy ba futilité ba banalité moko boye on a comprendre ce qui est démoniaque ou compliqué vinanga bon ça va j'accepte na tiki na ko luka mususu et zongi suka na ta famille na bango finalement bon na habité moi on s'est décidé nga parce que Marlène aza responsable na ngate aza maman na ngate ya famille na ngate so na bali Bélange bazou ya Marlène wana comme na bona mutu talinga concerner même famille na ngate et concerner même famille pe ya Bélange kuna te bon Bélange azo banga ka parce que ba histoire na bango moko particulière peut-être répercutée par après yé mon peu Bélange yango donc il a imposé ngaka sur la PK na yé mon peu Marlène yango donc là on s'est retrouvé voilà on s'est retrouvé parce que situation est vraiment situation très délicate et ça situation il y a facilité pasteur Sony j'aimerais parce que ça pena mingi masolo ya koluka baneni na kozongi ça na biso na raison j'aimerais na peso maman parole au pesa taozo atana yo pour resolola na frère na biso César merci. Chérie, tu sais quoi? Ouais, bébé. Une vie sans toi ne vaut pas la peine d'être vécue. Waouh. Tu es l'artisan de mon bonheur. Je t'aime. Tu es la mer que je m'irai naviguer tous les jours de ma vie. Et sache... Allô? Allô, chérie? Allô? Allô? Madame. Allô? S'il vous plaît. Allô?
Tu es très belle, madame. Merci. Réponds ta femme au téléphone. Non, madame. Ce n'est pas ma femme. C'est ma sœur. Ah bon? C'est pas la peine d'être infidèle. Si tu veux que ta femme devienne comme moi, un seul secret. Dulcie Cosmétique. Dulcie quoi? Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique, leader de produits 100% naturels. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Pour l'utiliser, il faut appliquer toute la gamme. C'est laver avec le gel de douche et le savon. Après le bain, appliquez la crème dans le corps et surtout dans les parties affectées. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Anti-âge, améliore l'élasticité de la peau, lutte contre le ride et autres effets du vieillissement. Voici les résultats après 2 semaines. Dulcie, crème pour le visage. C'est ma femme, hein? Je sais bien que c'est ta femme. Donc, maman là-bas. Monsieur. Oui. C'est ma femme, hein? Oh. Donc, maman là-bas. Oh. Chérie, tu sais que tu es belle. Merci, Dulcie Cosmétique. Enrichi au collagène. Pour avoir un bon teint comme moi, Karine Pala, un seul secret. C'est Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique en vente partout en RDC. Dulcie est une gamme cosmétique afin que l'humanité entière en tire profit. Dulcie. Merci beaucoup, Ndeko Vincent, pour la parole. La disponibilité paye à Ndeko Nabiso César. Nako banda ko rappeler na Ndeko César makamboto sololaki avant les kana caméra. Et l'autre est poussé sous à pousser na lelo. J'espère que Bolingo Tolobaka amour. Quand on parle de l'amour, c'est pas de chanter à une personne que je t'aime. Et cela suffire, non. L'amour est alaka, que ce soit soin et amour, engagement, considération, fidélité, et yango moko nde constituyaka et l'autre bengi amour. Parce que même Bataliboma balobaka je t'aime. Même moi si Andumba alobaka je t'aime. Est-ce que je t'aime moi neza je t'aime nini? En fait bolingo to salaka yango en âme et conscience. Conscience ya mtezo sala ki na sala bolingo. Et conscience ya mtezo sala ki bolingo nazo sala po lobby et produire loko songolo. Okoyiko sala bolingo oyote ozana capabilité. Donc tu fais malgré toi. J'espère que ko simbati. Bolingo esenga ka mutaza la libre parce que eza engagement à vie. Okozonga susu mwana te. Eza fei oyo koma déjà na propre. Tango za ki na fiançailles ozoko koma na brillant. Siko comme ko cha réponse ya propre. Et tant que tu as réponse à propre, ou que assurer les sous pour ça la nini rature, je ne crois pas. Tout ça la attention na baratiro tout ça la na vie. Ils ont engagé futur na biso. Ndé tobaka que futur te préparer en présent. Pour toi préparer futur na préparer en présent. Ce qui présent, ils a déjà ya ba doute, futur no pe kozala ya ba doute. Ce qui présent ils a yesengo, futur no pe kozala yesengo. Oko sala libala te parce que et sali yo pesi historique moko trop capital pour la vie na yo. Moi sali boso au kota ki na chemin malgré toi ça n'a pas tenu mais bana babotami oye na moi si ami balé au koti na chemin malgré toi toujours des désordres au s'engager na troisième personne tolo bakaboye makamsu ces langage en Zambie Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre au Bible zoloba nzamba zana ba langage bela lobaka nzamba olobelo ka au travers mutute nzamba kolobelo na ba acte na ba circonstance est-ce que ba circonstance ezo komelo yo moko ocholobelo ko moko est-ce que eza sur le plan spirituel te que okebo esimbité okebo yo simbité tango sali ba schéma yo moko consentement na yo et que simbité qu'est-ce qu'il te faut consulter ba sali nzamba consulter église parce que zana makamsusu nzamba azo tala toyeba ngo teke nzamba zolo bana mukanda ya Jérémie 11:29 alobi azaka toujours na ba projet ya bonheur et non ya malheur. Jamais nzamba lingisaka mutu mwasi wa kozangisa kimia ou bien nzamba kulingisa mutu mobali wa kozangisa kimia. Bolingo en soi ezaka teke mutu moko sepela mutu moko amona pasi. Bolingo esengo ya muninga eza esengo yanga eza esengo na ye. Pasi nanga eza pasi na ye. Mais ça teke mutu mso azana esengo mutu mso azana pasi nde bolingo te.
na bolingo oto sibisaka biso nyonso zaka épreuve ezwaka le couple mais souffrance ezwaka bato nyonso mbale mais okoloba ok mutu mosusu azosouffrir mutu mosusu asepela eza bolingo te kosala mpe bolingo te mpo lobi obanda korapele mutu koyebaka dayer kutu soki ngano tolingana ezalaka mpona boyi suite ya boyi wana eza bolingo te estce na nyonso wana ozo réfléchir na nyonso wana ozozwa conclusion moko ya suka na nyonso wana biso tokotindika te teke bala biso tokotindika te ke boya nyonso na malamu na mabe eza na maboko na yo mais yo moko sikozwa temps ya réflexion ce que je fais ezo engagé nini pour na futur ce que je fais là on a engagement on azozwa ezo produire nini papa okoki kozwa mwasi vi na yo pe baby okoki kozwa mwasi vi na yo pe bongi. C'est pourquoi c'est lui qui trouve une bonne femme trouve quoi le bonheur bonheur wana ezaka mbongo ti. Oui, on a dit qu'on vient pas ils en a basi mususupe ayepe na mbongo na bolingo mais bonheur beaucoup plus bazwaka tango ozwi mwasi ya kimia ozwi mwasi oyo amemeli kimia na ndako ozwi bonheur o mutako iko peso ti ozwi bonheur oyo okokozwa nil par ailleurs mais ozwa na nzela mwasi mais soki lelo oyo ozosala bolingo malgré yo papa okolela lisusu à ce moment là nayebi te okovandisa famille ke namoni bolokanga ou bien nini nga nayebisaka bato mosusu bandoki ya famille si batika bango kala mais ye moko mutu akoma ndoki ya vi na ye parce que makambo ozosala ozomona ke ezosimba nango te. Pourquoi oke boye nzamba révélé ke eza boye oke boye nzamba dévoilé ke eza boye ozo insister toujours na likambo oyo ezopesa esengo te. Ngai nakopousse oka na réflexion nakopousse oka au réfléchir. Tu es un homme, la personne qu'on appelle un homme. Un homme, c'est qui? C'est la personne qui a élargi sa pensée. L'homme, c'est la personne qui raisonne na futur, a projecté sa pensée na futur et non à présent. Donc voilà, oya mutu yanga na ko peso na zozong sa toujours na réflexion ko zong sa yo na bandel. Est-ce que oyo zo sala, ozo réfléchir et réflexion ni nous réfléchir par rapport à futur. Ko sala makambo pona présenter. Et je te dirai encore une chose, so ko zo sala bolingo ko sala bolingo pona intérêt na yote. Sala ye bolingo pona intérêt pe ya bana. Kolinga te ko se retrouver yo moko. Silinga pe bano bana sima ba se retrouver. Bano yo boti ba se retrouver. Est-ce que ba se retrouver na lolenge nini? Ba se retrouver na lolenge nini? Et ko koma te ke lobi papa bimisa ki biso na ndako po azwa ki mama moko songolo. Et ko koma te ke lobi créer sous rivalité moko bo songolo. Tala nzamba za na manière nyonso ya ko sangisa batu. Nzamba za na manière nyonso ya ko diviser batu. Nzambe mta créer ka temps et circonstances. Donc c'est à toi de réfléchir. Engagement oyo zanango. Papa bolingo ezaka mutema, ezaka misute, ezaka monokote. Parce que au mona mutu mususu pe aye ayambie je t'aime tant apesi mu Congo. Abaloli version ya je t'aime wana. Bolingo c'est le cœur. Bolingo utaka na mutema. Parce qu'en définition l'amour c'est lui-même Dieu. Dieu a produit l'amour pour nous ya otobengami. La moitié a vie otikali nango. Kosala bolingo pete ke parce que âge est avancé, kosala bolingo pete ke parce que makambo ngo ndenge ezokendele nazomona clarté tete. Sala bolingo parce que eza engagement à vie, eza na ba intérêt moko songolo. Et loko nyonso to salaka, même ko sambela nzambe pour intérêt. Même bolingo to salaka pour intérêt. Donc voilà, muke oyo ngai na koka ko pesa yo, na fungola yo to pe na zongisa yo par rapport à la réflexion, élargir tes pensées, ce que tu fais, ils ont engagé personnalité na yo. Oh yo zo bimisa na mnokono, ils ont engagé personnalité na yo. Merci beaucoup. Oui, chers amis téléspectateurs, je pense que toujours dans nos interventions, il y a Pasteur Sony, juste étant qu'il y a Mibali, pour Narulugaroye, position nini tokoyi ko memela papa na biso César par rapport à la situation ngala bakisaka papa César c'est que nzamba lobi azan nzamba ya kimia et puis nzamba ya ordre. Je pense que mo betu betali solo que ceux qui ozwaki décision ozaki marié na moi marié té ozaki na moi sinayo bon déjà si mariage déjà 6 mois déjà consommé comme dans mariage au vanangine boti ba mi balé. Ceux qui ont eu une décision au Kabouanaï parce que mon équipe va paramètre Oyo et c'est là qui vont continuer au vendre et ils ont réuni carte. Yo mo le bien que na zo qui t'un ou kana changer mais na mo ka changer quitter. Donc séparation ils allera normal na mutu Oyo a 8 ans naie il y a retard là paramètre na mo que moi évoluer na mutu en ezate.
Mais je pense que dans le même optique, Torozon a fait car en situation où il y a un psycho na minute où c'est-à-dire que moi sozanaye yo le bagué et ça situation est tali bangoté. Mais si moi na où il y a zanaye, asa petite sœur il y a Marlène. Et tant que petite sœur à Marlène, Marlène peut se beaucoup minda moko et que moi na je passe. A ju to souhaité te ma ju problème to a ju sangomo et sengo peut-être à Bali. Mettons soga Bali au sengage famille à Marlène ya parce que moi là za makila na bango. Donc na ndenge ya biso pe africain. Moi je pense que nenga ozaki décision ya kokabana maman bana yo parce que ba paramètres ezagité na au pasteur à lobina de Kondombolo moi pe na ko soutenir Mukin Ndombolo pour dire que l'homme prudent voit le mal de loin. C'est-à-dire que tant qu'il est non prudent, quand tu as déjà musica, moi je pense que il faut me camper. Donc c'est-à-dire pour nos sincères, moi je ne soutiens pas vraiment l'idée de continuer na Madame Bélange. L'homme prudent voit le mal de loin. Il y a na répondre qui est na affaire dans chose papa Ndombolo. Histoire est abouée. Tant que bananga zongela moi sinon on a couvert papa ceux qui battent mi balé ceux qui bani bani. Moi seul me suis tombé mi balé. Na simawana déjà ndi toujours baboué abala soldat. Battre sur des bancs. Donc zongela ils a exclu. Marlène ozo sala ba illusion. Modèle a repoussé nga. C'est qu'il y a quelqu'un déjà. Ce modèle a repoussé yo. Une année, papa, une année, bah, genou, nazo bondela, une année. Bah, accident na salé à Futimbongo, une année, azo boya. C'est que quelque part, à des petits années, azo boya. Parce que c'est un sucre, n'a qu'une voix. N'a tika sucre au mélange, n'a qu'au tassu na partout, on le consomme, moi, c'est nous sommes en vain, naïe. Moi, au moins, conscience, n'est pas moi, je reproche que les relations, moi, que n'a qui tout côté, il y a eu un mélange. Bon, papa, na sous na chouate. Dans la minute où ce moment s'est présenté, on a dit moi c'est même à sorcière. Ba pasteur ba za ba ça la délivrance. Problème la ngizali na vent na moi si na za quand même stable. Ba force nyo soigner na buto ba babé, ba sorcellerie, ba démoniaque, ba ni. Il y a beaucoup de pasteurs. Tout on na ba moi c'était pour na malédiction dans la carte. Malédiction dans la carte, mais moi je n'ai posé une question sincère. Bandeko ba la biso ba pasteur bazawa, n'ai posé une question vraiment sincère. Est-ce que bolingo pena Marlène ici la nyos tout ça pena sincère, c'est-à-dire Marlène a refusé, mais est-ce que bolingo Marlène nyos ici là bon on a vu pena vu souvent na tout bien au garder ka ba bonne souvenir na bolingo ndeni te bolingo mo que peut-être ce qui pèse qui possible que bozonga na Marlène ou accepter ouais oh ce qui na moment wana na bande ko bondela ye accepter. Au moment où na boy pena za peneti moins serré na boy te bolunga Marlène izalaki izali na kobosa na kaye jamais pour na bosa na fona comme un grand na vie nanga mais né na point où peut relobaki les lo pour donc problème sont kende zongela bondela Marlène et comme quasiment impossible parce que yé sur souligner bien il y a quelqu'un derrière elle mais nga ce qu'on a solena Marlène nous tazate jusqu'à là na évité mais modèle aboya rawana je sais pas mais je ne crois pas nga na poser question moko est-ce que ko pesa biso lelo dernière opportunité la présence na yo mo reposer na présent to me reçoit na Marlène lelo beaucoup na sola na Marlène to sola na Marlène quand est to fandia ko pesa biso dernière opportunité ça dit yo na biso to sola sous na Marlène soka ko comprendre yo que bolingo ezala ngo ezala problème abana wana soka ko limbisa ceux qui Marlène a bien ma limbisa ah donc bolingo bonde la Marlène pour nga voilà bon meka soka zali bobengi bomeka mais moi je crois que vous passez votre temps pour te ngas qu'on a tenu que ceux qui Marlène a ndimi ko zongela yo au tika Bélange ceux qui Marlène a ndimi ko zongela nga parce que ça après au cas ta relation à Bélange bon to prier Dieu parce que nga pe na boyi na boyi peke mais Marlène il blague pas Marlène nous a eu moi si penza oyo azo rappeler na rolo ba vie na entière mais ko ba peka boyi
Bon, mais quand même, te biso problème c'est ça boy to meka na biso mais ceux qui malin aye aw andimi yo za prêt donc ça dit aux autres te supposer que ceux qui to ben ici malin aw et que malin andimi parce qu'on nima aux façon à répondre ngape na ko analyser ndeni ngape na ko réagir parce que vous pensez un peu boité na bimi oh là vous bingaye na ko boya ye bani mamango ngazo penser c'est un mot parce que combien de fois on a souffert pour la maman soir donc on s'arrête bien on a facilement boité on a bien on a tout nyo que so bolingo ezala kaka to ezala bolingo envers mutu esi la raté mais bolingo o esi la ki ezaki nini o esi la raté ezaki nini bolingo o esi la té ezali ki toute quelle famille mais bolingo o esi li te nazo ba bolingo pena que ozara to santara toujours posana azala mo sina ezaki to sa famille na yé to bota bana ba ainsi de suite wana na cadre on na suki zonga lelo attends ndimité nazo mona on dirait pratiquement impossible de réfléchir ce qui est le roi de télé na télé ngai ngana zo décision na ngai na ça la chemin na nga même hier za me contente et ça pour inviter attends na so na bon soit bon ndimi. Voilà, chers amis téléspectateurs, voilà, papa César a pris position pour nous dire que Azoye Baté, ceux qui andimate. Mais moi je préfère, je pense que Neto Sola Nabino Tulugagi, Maman Nabiso, Marlène, to meka yu ko l'accès moi paramètre ebelé en dehors la caméra et puis to yipse ki aya sur na plateau na biso lelo to to meka su ko solane mukie. To solango na ye to côté na plateau to solane et puis to tala ni to su c'est problème pour merci. Oui, chers amis téléspectateurs, nous continuons avec Vérité en face, une émission où toyara wana pona ko sunga bande ko na biso ozana vérité moko et déranger kayo ko ko bimisate grâce à l'équipe na biso to aider yo pour que tout le banini to sunga yo. Et bah service mususu il est kaka na télévision té ça dit tout ça après bah service mususu à travers les solos dans la bande ko boza libanda pouvez nous appeler, pouvez appeler le pasteur Sony, le pasteur bienvenu si vous avez un problème réseau dérangé pays au monique distance aux alliés place aux alliés moi yo qui chasse zate beaucoup il peut toujours ko ben abiso eza équipe on ba tout ça là pour nous sunga bande ko bazana ba problème tout sunga bino na ba conseil na ba orientation donc bo ça la paix ne ba ninga musu bazo ça ba benga ba besko Vincent na na poto awa musika vita nanga na royap qui chasse mais beaucoup ko sunga ngate par rapport à la situation donc pasteur Sony bazana pasteur ninga mo pe tout ça wana qu'on a reçu un bino par rapport il y a pas problème sur Rosa nango nenge bande mususu ba yaka awa na plateau ba o ba roya ba ye ba o pe ba moni azana tenter royi toujours ko benga biso to reçu yo même de loin pour que ozo solution na problème o yo zanango pour la biso awa lelo to zo continuer toujours na situation to zanango awa den annoncer bino que to lukaki tout ça qui est fort pour to retrouver lisusu maman Marlène de façon que to yebako solo lana ye par rapport à situation oyo. Et tous on a plateau na biso bonjour maman Marlène. Bonjour papa Langai. En tout cas na sepeli comment on a sur na plateau parce que jour wana obimaika na kanda. Oui. Vous comprenez que parce que des fois to landaka tous on sont na plateau mais surtout moni que les Camerounais a tellement choc to mitchaki na place na yo ozanga maman ozanga papa pour na présence ya mutu moko ya corps étranger mo yaki na famille et même pasi pe ma na famille bato bele ko zanga mutu eza facilité biso bato peut-être to kufela to bi ya ndenge zalaka ya on to tika kiyo okena na bongo mais merci na ningo yokaki di solo ya biso na ba pasteur pour que to faire revenir à Messino ça va. Oui ça va benza et famille ba réaliser ni tango ba penaki situation en tout cas ko bimalanga awa dabimaki na kimiate kande olobi kokenanga na ndaku nakutaki na famille na ngai tozalaki na bango na lisolo oyo utaki kopase awa tosolo na bango famille ya papa pe yaki na bengaki bango na kozala teke na bomba caché moko eloko moko boye en tout cas na benga famille ya papa bayaki famille ya mama pe bayaki na meka kotalisa bango nakutana isusu na mwana mwasi wana Bélange o abotaka na papa na yebi ke boyebi yango na solo na ye mais tokutanaki na na façon tokutanaki na ezaki ya malamu te ya kimia te tokutanaki ya ba dégâts penza ezaki ya makeleli mais to nakutana pe na famille susu to sololi
famille etalisaki nga makambo moko boye en tout cas nazwaki mwa maîtrise mokie ntango naokaki susu appel na yo en tout cas epesaki nga bien esalaki nga pepe bien yango naemekaki koya kokutana su na bino depuis jour wana bomona suka na papa César ka sur lelo je pense bon tokutani lelo kandi na omoni lelo awa tokutani lisusu bon nayebi te bon voilà biso tobengi su awa parce que nde nayebisaki yo ke tosengi lisusu tomekana lisusu kosolwa na yo mais lelo ekozala mbala moko tokotuna bakestion mingi te nazopase parole na bandeko na basi et puis pasteur Sonia akoloba moto asuka etanke basi na situation oyo ekomeli yo ya mobali na yo na oyo ezolekana mingi oyo bango bameka mpe kopesa conseil et puis toyeba na suka koyeba nini tosala. Voilà, chers amis téléspectateurs, tout passer dans le conseil et puis tout le monde sur la souka na maman na biso Marlène. Ouais. Merci. Merci pour la parole. Pour ngai vraiment nazoloba mimi na Marlène. Ah Marlène ngai. Kotalo bo moi si kitoko bois noir elengi. Au moins ce personne va na libala lispenza avandi ki mobali yango sko na mobali azolinga mobali yango alingi mingi apesi susu ki bwana yango susu ya valeur ya elengi lisusu mama ekozala kitoko mingi pe sengo na nzela libala eza elengi libala eza gu ngai okutu mikolo nasali un mois na jeune mpona koluka ka libala yaya libala eza pasi pardon soko zwi mutu oyo alobi no abala yo ayepa na mutema penza ya kobala yo pardon quelque soit problème mango yaya tala sima zonga moto moi si kitoko bois noir rechercher linga eko yokele atama pardon limbisa ye eza nango makambo musukutu ntomona musukutu alingi libala mususu mobali avanda na ome abimali mususu na camarade noto bo balimbisani pe bavandi boka bana yaya boso yo poza na bana ngonde nga olimbisa ote limbisa epona nga limbisa bovandi bana bino bo continue yango bwana wana engala lisusu ekoma kitoko nalingi bino makasi bino mbala bozala bon. Merci na parole. Pour nga papa na ngelo na ko yibisa yo to na ko koloba oza mukolo fo yebela talaka mutu déjà sabima na papa ya mwasi na pareti papa mwasi on pe akufa tala na ba grandeur ba makambo bongo pe na mutu pe na lo ya bongo oyo zo e pe na o tena engagement ba masolo na au moins que un jour akobota kaka do akobota kaka lika mo waza fui ya mabe pona ngai tikaye zwa sala shwa na mususu ozongela ta mwasi na obozaki na ye liboso yozala bien mwasi ona soko po komonika boye ozomona kaka ke aoluka kaka problème parce que olobaki bien bobetaki lisolo yango na ndaku bobetaki yango na ndaku déjà na ndaku so ayebaki yango ke wana mwasi boye tout ça bo vivre na ye mais yakika okotisaka mosapi na ye wana atiketiaka lokolo wana papa oza mobali moko kitoko komona oboye avenir vie za mulai oza avenir mo za mulai duka motu moko pe ko produit yo ba fuyi moko bien na vie pour ezala bien que par rapport que mwasi wana esimba te mwasi aza mama oya bombaka ndako pa ke so mo de yake muta kufi batu mibale bakufi na epana ye batu mibale bakufi epana ye botuto ngo yango ngela ta papa na ngai otutu wana fosa tu ekima yo luka moi so bando vivre na liboso na boso nkombo neme luka moi so bando vivre na liboso ezala bien que par rapport aux ongila mama na bana no moi so wana mususu wana eza bien te libala wana pona ngai na sepeli na ngote et puis toi mibali o akufaki wana aza mobali yo pe kotiaka kitetia mobali te parce que lobi pe na yo pe tokoyembelo wendaki ya mbote donc esala bien te basi bazebele atokozwa wana te luka mosala shona mosusu etuka esala mwa bien okanga makaka na mambulu nzanga na wana eza pena bien te peut-être pour ngai lo na oyebisa mo moke yango. Merci Cordon pour la parole. Pour nga na Marlène
eloko moko ezaka alimbisa mobali na yo papa nani papa César posono kotala ti makambo ndenge bandi te okende libalo ezaka ya yo eza yango ya Bélange te nzambe asalamaka mosusu oyo biso moko ta mosusu bata mokili tomiyebaka te eloko eza nango ya yo me eke ti ezongaka na se ya makolo na yo moko mpo oyebaka ezaka ya yo bana ekabola bino te bana bazala libaku na bino te ke na boyake mpona bana bona boye non eza mpe na mibali mosusu babomba mpe basi na bango baverité me bazala na bango kaka na basi na bango balimbisa bango eza mpe na basi mosusu mpe babomba mibali na bango baverité ke abota bana moko boye to mobali yo découvri tellement mobali azangi kaka na bolingo mwasi ne akolimbisa na ye kaka mpo na ngai nakolobaka ke limbisa papa César aka mobali avi na yo oyo eleki ese eleki ma ese sopani kotala to Bélange mpe andeko na yo te anani na yo te malgré tout leki na bino aza na kati me eza yango problème te ya kokabola bino papa César soki ndenge nini wana te mpo na ngai kesaka ke limbisa ye kaka bozala ndenge bozalaki esenge kota bobala na bino kaka mpo na ngai yango wana. Merci Cordon pour la parole. Maman Marlène. Ah maman yoza mwasi talaka libala ndenge ezalaka pasi libala ezalaka problème mobali ti mpe so mpe totali mpe ndenge mobali mpe ake kolinga akenda kolinga Bélange wana ezali mpe kaka mpo oyo boyaki nde meme liso epa Bélange ayebaki na ye mpe te ke Bélange na yo boyebani so na relation nini me nga alobi kaka eza na mwa motema bomama mpo mama azalaka motema monene mama azala motema kosupporte bamama ebele bavanda na mabala soki babi babanda obetela biso makambo akutana nango ata bamama biso nde baboti biso me tokoli mpe boye te me baboma mabala kala me tellement bolingo ezalaki kaka bavanda na mabala lelo baresir limbisa mobali na yo soki aza na bolingo na yo bozongani kaka eza yango na problème te esa nango mpe eloko moko te o Bélange wana nono mwana mpe ya bino o papa bino botana Bélange mosu aza mokele mosu mpe akangaka ne elongi mpe ya papa nani te mpo akenda epa na bango kuna eza mpo na ngai namoni problème moko eza wana te ezalaka na motema bomama ezala na motema olimbisa mobali na yo c'est tout. Merci Cordon. Vicente Louise pour la parole. Vraiment napesi pasteur merci na intervention sali et puis na ba sœur nde ba beteli ndeko na bango moi si sœur na biso Marlène c'était qui limbisa c'est bon mais ngali ngaka conseil so apesi mutu conseil ayoki a tiongo pe na misala place Valère ya conseil et bima yango wana elona rolo ba vite fait papa nanga aza lokola papa botinga papa César zonga lokola moi nous ko apesi conseil. Dans la histoire vie na yo ba français ba lobaka trop de ratir annule la bonne réponse. Vous a peur qui nous réfléchit pourquoi dans le bibongo trop de ratir annule la bonne réponse. Vanessa esprit na calme ko sala magam lokola Titanic te. Titanic soki likaka na nzela fleuve Congo peut-être ngako dindate. Yango e envia ki elenge océan. Yango to mona ba glace et to bola ngo bato bakufa. Vanessa esprit luka oyi ba fleuve Congo azana ni panao. Luka oyi ba océan azana ni panao. Menga na préféré olanda nao fleuve na yo nzela moko ya mai mo ya mukia normal pour au tracer chemin ya vie no kitoko en paix. Soko continuer ka kolandelenga océan un jour to beta sous deuxième histoire Titanic na venir nao. Donc Vanessa ma morale calme. Maman Marlène, vous avez un trop. Ce que vous conseillez, c'est que limbisa vraiment pour na libela na vie non. Pour là bo bongi ça, makambo ya na famille, makambo ze belé. So za na motema limbisa te na vie au perdre makambo belé nzamba tsakati na. Merci. Merci beaucoup pour la parole encore une fois. Na pamboli nzambe na ndenge ba ndeko ba pesaki toli par rapport ya bolingo bazanango envers bandeko mibale oyo bavandisi biso esika ma sœur Marlène conseil na kopesa yo eza ya mokuse ya koloba Bible zoloba que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Na Psaume 37 Bible zoloba na biso lisusu que na 1 Pierre 5:7 si je m'abuse pas que déchargez-vous sur moi tous vos soucis et je vous donnerai du repos.
et amenez tous vos fardeaux auprès de moi, Dieu. Nzamba kozwa oyo ya ye, ya pepele akopesa biso. Ma sœur, conseil ya mutuya on a kopesa yo. Soko sali choix, c'est la volonté permissive. Choix wane kopola, mais so sali volonté, soko sali choix selon la volonté parfaite de Dieu. Choix wana e ko aboutir. La responsabilité nyo suzan maboko na yo. Mais soko confiance en makambo na yo okozala décider. Merci beaucoup. Nasukiwa. Oui, chers amis téléspectateurs, je pense que tout le monde a conseil. Il y a Bandoro Nabicho, ils sont plus destinés, dédiés à Maman Nabicho Marlène. Maman Marlène, potos à nous, vraiment potos à nous sincères. Bicho, équipe, il y a vérité en face. Après réflexion à Bicho, tout le monde a dit que au Bicho, tu dois apporter un problème au besoin. On a M. César et Zabongo, que ça la réconciliation, il y a Bolingo Nabino Mibale. Parce que nous avons des paramètres, tout le monde a dit que M. César, il y a trace, il y a Bolingo Nabino, c'est-à-dire une trace, il y a la place, ça prouve, ça donne, il y a déjà un message de la qui est Azam Mobile et Vinal. Alors, Bicho, tu vois qu'on a appuyer relation, il y a un mélange parce qu'on sait déjà que les relations ont un problème. Mais les relations, ils ont sans problème, ils ont s'attachent, ils ont que et que bota maram dans l'avenir que non pour abima qui soki nana niza relation au binom balé bozaki nango makambo etali bana bazaba angelo nzambe mutu a pesa bana na ndenge na ye parce que ezana ba couple mususu au moins ba balani ba honorer pena ba honorer na famille ba honorer l'église na l'état mais au moins na bana bazoyate moment na bana batuka basangani ka mbala moko bana ba midon mamba bana za marambia nzambe yemo mineni na sala rango donc bano ba na mukili biso tozaka na devoir de rapporter bango amour na protection na affection na boba se sentir à l'aise mais ça n'a rien à voir na bolingo na bino azam mutu ezana ba kai belé ya na vie pe mutu susu aza prêt à rebiso vérité mais vie circonstance makambe zo le ka mona soka yebisu yango akoko perdre yo peut-être et la vérité monsieur c'est moi temps pour mutu yebisa en tout cas biso na ngam na biso on pense que maman Marlène moi je naebi que M. César o yazulu kezara moi aussi azoki ta on va na yo ceux qui déjà akino so manzonga ma famille asoma déjà veste pour abala yo c'est-à-dire que au convoqué qui est déjà et ceux qui bokabona ki na yeza pour na de volonté na des volonté na yo et décision na yo kanga mutema inane eza yete zaka donc tout ils ont revenu dans ngam na yo. Et moi je pense que ceux qui ont besoin de ça mutema sima surtout ma papa César ce pena vandi entre yona Bélan je pense que pour na rota l'avenir de balobi l'homme peut avoir le mal de l'eau pour na ka musko pour mais na ngam maman Marlène bana baza bénédiction nzambe bana wana bazana bango pena yete bazana na maman na bango maman na bango passer à bala abota bana mibale ndenge maman na zoki chance à rozo mobile ndine na bana mibale pourquoi pas monsieur César azo mériter pe chance côté na nyonso yo bofana besoin ta on va na en tout cas papa na sepeli ceux qui na beta qui c'était pour na bana en tout cas ça qui vérité moko boy pas César a bombela kingango bana baza nzambe mutapesa bana nazana likambo moko te pona bana wana eloko ezalaki kaka mpona ngana mpasi eza ezalaki likambo ya vérité eloko tokufelaki ngana ezalaki likambo ya vérité ezalaki entre ye azalaki na vérité ya koyebisa nga makambo ya bana te bon nakoloba bongo ntango abombelaki nga kashe wana esalaki nga mpasi yango natomboka ye makasi bana baza na problème te mais kozonga na ngana ye na biloko asomba na biloko na bida ngala baki na sens que comme il déjà la position au somba c'est-à-dire que après le temps qui déjà c'est que azan bolingo ezali maman bolingo ekozanga te parce que ayebi ona sala pona ye akutenga na moment moko boizaki difficile pa nanga mais na ba conseil na epezaki bien pona nga mais ezaki kaka na vérité moko tokufela nango bon na ebité bon na ba conseil ope na oto zwa lisusu pa bande ko na biso ya basi na pasteur na ngai na pasteur na biso na bande ko na nga basi bon nayebi bon conseil eza bien pour nanga mais na yebi te nata nanu ndenge tokende na pasi César natala nanu ba conseil on a toujours eza bien mais natala nanu otala nanu c'est-à-dire
décision biso to bandoze peut-être to rolo bagé non naza prêt ya kozongela papa César donc peut-être to ozela yango na poto to yoka score après mission to sola suna pasteur Sony to luka to banini to solango biso to ozela pena mais parce que ce que zara pona bana obi ke bana bazana bango ba innocent vérité oui aza mutu bana bazana bango innocent na silika ki kaka pona erreur oyo abombelaki nga caché wana erreur on peut siko to longo na biso on peut siko moi te ke rozong sa no mutema sima muke en tout cas pona mutema sima muke bon natala nanu natala nanu oui natala nanu ngeto okende lisusu natala combien de temps combien de temps wana bon nakoloba pe batemps wana te nakoloba pe lelo bien lobi ben eza na totala nanu totala nanu elo nini ko empêcher siko subozonga na soki mamba bana eza na problème te vérité en na koko zonga na ebongo siko kota belange fo bolingo eza kaka omo epesa pasi et c'est vérité nanga bien mais soki ya lobi ka tiki ne belange ça va kotika bon na ebité kotika belange na moment oyo na ebité eza siko motema mobali vérité ni eza na kati wana bien likamoko eza na kati wana oyo ngala kokomona na nzima mbama oke baboyani penza bien bazali suti na yebi na mti on eza siko motema ya mobali yo ngana yebi bien ozo batama mama yebisanga makambo to baluka position eza siko ni ba conseiller nini olingolo bananga nini siko tala zera à part bolingo oyo nalakisa yo oyebi nga so na siliki petit na nga oyebi ke misika so babondela yo batateki oya danger bon wana danger po mwasi mais babondela po mwasi o mérité donc ma mutu mais yo po neti mutu na wana ti omo dérangeant papa César biso tolinga biso awa toza na position te ke ya réaction biso tosengi yo c'est temporiser oye komi makambo na biso sikoyo biso tosengaki eloko totunaki yo question orépondre biso déjà biso sikoyo mpe tikela biso temps tosola na mama na biso Marlène oyo toconclure na ye je pense que tokoya kosola na yo et puis nakopréféré que si c'est émission na biso awa lelo tokata émission awa lelo biso totikala soki kosola na mama Marlène et puis tokoyeba ndenge ya je vous en prie napesi bino temps mais boyebaka mpe temps napesi bino nga mpe naza quand même na course ya likaro moko boye yango tolobi te papa biso mpe tokozwa ota mingi te tosengi mpe kaka mwa patience moke merci na bandeko nyonso oyo botali émission na biso ya lelo vérité en face par rapport à la situation oyo tokopesa bino à suite sikoyo leke tobengisa bango susu mais nous allons travailler nous voulons travailler vraiment avec Marlène sozongisi na raison parce que nous on pense et on soutient que relation oyo il faut zonga parce que musala biso vérité en face ezara kosangisa kopanza te et soki to soutenir relation ya papa mais César na mama Belange wana vérité en face et c'est sous musala on wana kopanza biso tozana pona kosangisa na biso eza kozongisa papa César na mama Marlène et on tient ya reçoit la maman Marlène pour nous na raison merci na pause ça au caméraman assuré nous assurer les biso réalisation ya émission et puis na bande retour pour participer et puis na bande nyonso au total retenir pour na bat besoin la kini vérité en face c'est tout le dimanche à 13h juste lundi à 21h30 et puis rediffusion vendredi à 10h et puis na bandeko boza na Liban Mboka c'est anytime sur votre chaîne YouTube La Voix du Peuple beau s'abonner et puis beau cliquer na notification ngonga mo ezara permettre na s'abonner voilà pour que ceux qui veulent être face à ce que koti beau zara mesure à kozongo pour na biso tokutani prochainement ba différentes choses na biso merci bye.